bongo Suzuki moi que Suzuki yake ate Suzuki na sai comment on a été c'est comment on a été vraiment parce que tout au début papa c'est que ça sali plus de 20 ans dans quartier latin dans service ya musique mais moi appelle ya profiter il est bien ça moi encouragement de souhaiter ma condoléances à ce que ça la montée Papa me papa Fali, j'ai besoin de voyager. Santé ça va bien. Et puis ça faisait aussi 19 ans que je peux parce que la personne est passée par un orchestre à Zala qui n'a pas à quartier la terre, c'est parce qu'on a la personne qui a oui, orchestre est utile. Bon, on a le bagage pour pas Fali. En tout cas, j'aime Pambolaye. Na oya Fali pour na papa Fekos. Na ndenge même alokola ke même na mboka oyo azata soin. Attends, je remercier vraiment mingi. Dès que papa est vivant. Papa Fali est le seul moto à reconnaître, on reconnaît toujours valeur na. Il y a moi à lobby que tant on se rend des difficultés financières, ah voici. Na qui pas aigle. Oh bazo loba wana ke Fali memaki afala ki boy azong saki boy pour ngai. Na bi ke mobile nga saki ko bela, abela ki vraiment. Kolongola gay kuna faire le bon vérité. Si c'était la famille, on n'allait pas le faire. C'est grâce à papa Fali que moi je vais encore revoir mon père pour la dernière fois. Voilà, balandi tout y nana boduka télévision, tu as vu que biso na surtout autant na pasi ya lisango ya sango ya mawa et la ki biso ya passe cause ou attaque otika biso kala mingi te awa tozo awa sur le terrain na lopangu na ye yango to ekozwa ba image ba interview pona koyoka source vraiment ya likambo o ndenge ni bandaki na famille awa to kota na kati to ka mwasi na ye et puis mwana na ye ndinga koloba ça le moment vraiment il y a pas touché biso surtout côté la lelo passe cause atiki biso c'est pas facile vraiment molimo na pe manakimia to za ana kati na lopangu na to côte ensemble to découvrir to yoka vraiment kamboni ko kibiso sango vraiment il y a pas si to za ana kati na lopangu na ye to zo maman moi si ya passe cause to mekape ko tu na ba quelques mituna. Oui, bonjour maman. Bonjour. Pour mettre mon micro. Bonjour. Mes sincères condoléances. Vraiment, tous les questions militaires, quand il y a mon pied pour toi yeba. Nous sommes que papa passe cause. Aza papa moko accepté mine la musique na biso ya Congo. Avant papa na biso kende poto tout le monde qui na Fali Poupa. Et puis maman nana boduga yamba qui na chaîne. Avant bakende poto tungi to eba mama passe cause abelaki to ndene. Merci pour la parole. Na koloba te pour associer à mon baba papa c'est cause. On a le bapo et va déjà makambo koyaki. Papa c'est cause. Ngana vandaki na ye abelaki. Vraiment abelaki. Aperdaki vraiment. Na combien de temps il va au chocolat ça y est, on a fait la grâce. On a fait grâce. On a établi. Si et comment qui voyage, comment qui bangonde et bakenda qui voyage. Dès qu'on n'est pas kenda qui, bon le quoi avec une petite sœur, on a Guette, na Jean-Louis, les bataki nae. À chaque fois, ndenge fait passer qu'on a bateko solo na ngai ils aboye passer ko sabele a fali boy on a compris na yebisa ki bango déjà que papa fait quoi avant kende kuna abelaki bon kala ka traitement ya biso awa et va passe de na grâce papa Fali ko bakendaki na ye na lobaki na ye que en tout cas OK vraiment eloko na osinga pa na yo lokwa ndeko no amemiyo faut traiter soin vraiment Landa pinda soin sur ozonga wa bonne santé nde yango bakendaki bon maladi pe kende ko zoyi pa ezwaki bandaki lisokuna akotaki ba hôpital abanda ko taper traitement na ye nange komaki ti na suka nzambe lokola permetaki ke okano na ye nde ko kisamaki. Oui maman, tu veux te yeba
Parce que tant bandaki kobela, est-ce que ba ninga na ye ya quartier latin bande bande pe ko ya kotala ye. Quand on a komona moto moko vraiment te. Moto moko atale ko se passer awa te na biso. Ça s'est passé quitter ndenge ayako ko vol na ye kokaki akendaki. Ça s'est passé awa te. Attendez za ba musu utaka poto ba ya ka mwa ko pesa mwa lisungi batika pe ko ya te. Moto atale ko ya te. Bongo Suzuki, moi je Suzuki ya kiate. Suzuki na sai comment on a été. C'est comment on a été vraiment. Bongo parce que tu es bien que papa pas c'est quoi ça là qui est dans quartier latin et pas Kofi ex patron naé. A tapé moi appel Kofi parce qu'elle est koyate. Tu sais que j'appelle après à pas qu'appel il y a Tyson. Le mobile ya nani Montana, papa Montana. Ndé bataki ko benga na Tyson bato benga ndé to ka ba peine na bango. Parce que tout au début c'est que ça sali plus de 20 ans dans quartier latin na service ya musique mais moi appelle ya Kofi pe il a bikandé ça moi encouragement de souhaiter ma condoléances à ce que ko sala ngote. Na tsaka ko yo kangote na tsaka ko zwa ngote. C'est que au côté puis na sele ko zwa yango te. Ata pe ba démarche ya ba démarche que tant soko ke bakutana na Kofi mais mata pas c'est que ça tana poto tant moi aide le soundi est quelque chose ça la ngoto ma démarche ko sala sala wana et ya tsaka ko sala ngote afala ki yango te démarche eta pa ya papa Fali ndé ataki na souci vraiment ya pas cause kana souci na makasi ti njamba chaque yepa faki grâce pour mimaye akini ko toba swa akini ko zola swana vraiment quand c'est la tena moni moto moko ale café passé te et la Kofi moto fait passer awate ata appel te pas ka ya Montana de pas ka Montana na Tyson ndé na ndako yoka bango vraiment pareil ko tuna santé na ye kamba pasi toki ke fali pa su matanga en charge ya pas se cause n'était le bani au polo ba pona on ko bakaka en charge puisque ya tapende ko abande ko na ye le quoi na souci na ye quand même ya a aider na petit pour aider ye kala ndé moto bon na olobaka mpona pa Fali en tout cas njamba pambola ye na oyo asali mpona papa Fekos na ndenge meme alongolaki meme na mboka oyo azwa ata soin nazo remercier vraiment mingi na bolingo oyo asalaki alakisaki bolingo ketanki ndeko na ye ti akomi surtout na niveau ti ya kokunda ebembe ya papa avec tout charge ya papa Sekos en tout cas nzamba pambola ye vraiment na ofa ka nzamba pambola ye vraiment bakisa mingi efika ekobima mpona kosengaka yango wana ndenge Fali amemaki ndeko na ye na poto papa na ye grand frère na ye pas Sekos amemaki na poto mais eza bato mosusu soki azolobaki oyo bakuyaki bato bake kotala pas Sekos na hôpital bato bakota te bato barendre papa visite te est ce que boyokaki yango natyaki koyoka likambo wana te natyaki koyoka ta mokolo moko te petit sere po ayibisanga take boyeboye te natyaki koyoka yango te natyaki koyoka te efe vraiment efika moto azobela bakoboya bato bakende bakoboya te eza esika efengo te mete efika pasi orendre moninga visite eza malamu mais natyaki koyoka te message wana voilà biso totebi ke eza likambo vraiment ya pasi oyo papa na biso atiki biso eza likambo oyo etouche mitema ebrise vraiment bacœur ebele même na famille même na entourage na bato to ya musique vraiment aza papa oyo asali ebele mais mama question mosusu eza ke na bato bazoloba makambo ebele o bamessage vraiment ya bien te papa oyo ya liwa ya papa nayebi te soki okoki komeka mpe koéclaircir biso yango nano
bon on a koloba kaka boye oyo bazoloba wana ke fala amemaki ye asalaki boye azongisaki boye mpo na ngai nayebi ke mobali nanga azalaki kobela abelaki vraiment abelaki mpe fe ngai nde azalaki barechise mpe fe ngai ngai mona azalaki na ye avandi temps ebele na mobali nanga nayebi ndenge ebanda kosepase mpona nzoto na ye en tout cas nyonso na koyoka oyo balobi boye balobi boye non nga ndenge motu na koexplike na motu nazalaki na ye mpo nga nazali komona papa sekosi abelaki nalobaki papa sekosi abelaki grâce à nzambe nde alingai so établir po peut-être ndenge banda kobelela wana ezalaki soki koefita ko peut-être korate mpe vol mais grâce à nzambe wana nazali kobondela nde esalaki ke papa sekosi aétablir lisusu po akende na ndeko na ye fali po akende kozwa soin mpenza ya bien parce que tomonaki mpe yamba bakende po to mama na biso Nana Boduga ayambaki mpe na émission ayambaki na chaîne oyo ya Nana Boduga télévision na émission na catalogue plus tomonaki papa ayaki korépondre na invitation ya mama na chaîne ne basalaki na mpe émission yamba bakende poto bon ayebisaki nga fama bina ke mokolo abengaki tozalaki na nga touti église mama Nana Boduga abengi papa Sekosi abine ke ya kosepase na émission nga bi papa nakokende koaccompagne ta habite tikala olambela nga nakei sepasaki émission nalandaki ngo asaki émission aye mpe esepasaki malamu sepasaki bien na ndenge ya kozonga nga bi osali bien nasali yango nazongi epuis eloko nini okoyebisa na gouvernement na biso nini okosenga na gouvernement kosenga na gouvernement kaka basoutenir batia fabe bafali maboko basoutenir ye de façon que papa Sekosi akundama malamu mpona kosenga nafingi bacontinue so nafingi Félix nafingi bata bacontinue so basoutenir ndoto ya papa Sekosi liwa ya papa Sekosi basoutenir fali bakunda papa Sekosi po aza mpe moto asalaki mingi na mboka oyo bayoka biyoka te me bakunda basunga mpo bakunda nakosinga yango wana kaka papa Sekosi atiki bana kongo mama atiki bazalaki mibale moko akufaki atikali ka moko atikali wa moko atikali mwana moko atikali moko vraiment eza likambo moko ya triste makasi bocomprendre mama aza vraiment na choc ya papa na biso oyo ati kotika biso nanga momena okota même pas koloba te parce que namonaka jour ayaka émission na mama jour ayaka mpona na chaîne namonaka ye mpe ndenge aki kosala émission koyoka mpe sango wana brusquement kaka boye vraiment osala biso mpasi nayebi te mama na ngai so oza likambo koloba na bato oyo bazolanda biso na mama oyo nakoloba kaka eza ke moto soki akufi makambo ebimaka ebele nga na kosenga kaka ke biyoka yoko boye batika na bango kaka soki ezalaki mokano ya lokola eza mokano ya nzambe ekoki fami eza te ke oyo moto asalaki boye moto asali boye nga namoneke mpona nga namoneke eza mokano ya nzambe peut-être ngonga papa Sekosi ekokaki onde peut-être nzambe apermettre ke atika biso osengaki na bato oyo bazoloba batika kaka kolobaloba sa kolobaloba papa Sekosi abelaki mpona kolobaka yango wana vraiment molimo ya papa na biso epema na kimia nzambe ayamba molimo na ye nyonso eleka na kimia toyebi ki ya éclair corps ekoya nyonso ekoleka malamba mpo c'est déjà programme ya corps jour ekoya babaki le 20 corps ekokoma wa si le 26 faut enterrer déjà dans le 26 déjà baofunda déjà papa dans le 20 janvier corps déjà papa na biso ezoya déjà kin et puis le 26 nde makambo tout esi ok organisation ndeni bosala ana famille nomo nde boza kosorganize tovandi ka nde etapo na matanga tovandi tozolela kaka nde tozozela ti corps ekoya na famille ya papa Sekosi na mwana Rwasi tovandi tozolela kaka papa Sekosi tozozela ti corps na ye ekokoma na Kinshasa
nde yango tovandi se passé nango kimia toyebi eza likambo ya mpasi nzambe nde apesaka mpe nzambe ye moko nde azwaka mpe nzambe azwi molimo ya papa na biso pasi ekose vraiment eza likambo moko tosala mpasi makasi na mitema nzambe asimbaka mitema nzambe akonsole apesa famille makasi ya kosupporte vraiment moment oyo ya mpasi oyo vraiment esala biso souci voilà. Donc, vraiment, maman, temps mingi te, aza na pasi, pour comprendre ye, nzamba pesi makasi, nzamba consoler ye, molimo papa na biso pe malakini. Ya maman, tokoyi bata kombo ya kombo na soki kombo nani? Kombo nanga Mado Kandolo. Mado Kandolo. Ça va, merci beaucoup maman. Voilà, tozaka toujours awa na kati ya lopangu et puis na place matanga. Mes sincères condoléances à toute la famille, à pas ses causes, nous avons appelé ça bango kimia, nous avons consolé bango, depuis que c'est le Kamba passe, où les ubisons surtout vraiment, nous avons tout beaux occasions, nous avons émission, merci Nabino, merci de partout pour que soit beaucoup à la brancher. Tout ça fait avant moi n'a pas ses causes, beaucoup yokaye à se présenter, à Koloba, où ça, dès que nous avons tourné, question na biso. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Mes sincères condoléances. Ah, merci. Comment se présenter ok, ça va. Comme on a Roissy Mounanga, donc Nazali fils unique, il y a un fils unique à papa Teka coup de filet là, oh, va bien acquérir ce motambonda. Donc Nazali moi na liboso, tout ça comme balé, mon kakufa, donc c'est ça. Bon, non, vraiment, c'est le Cameroun a passé, donc vraiment qu'on a autant mérité, bah question belleté. Premièrement, d'abord, en tant que moi dans mon bal, tant que nous savons que papa a tiki biso, papa koufi, côté na yona non, mais que nous supporter nos chocs ou à la laine. Jusque là, vraiment, le rôle que je n'arrive pas toujours à maîtriser un peu le choc. Imaginez que une petite sœur il y a 2 ans. Et je perdu encore mon père, Nabi qui est déjà je pense que c'est bon. Déjà, exemple, moi, déjà, papa fallait ça moi, mon toit a lundi, papa lundi, mercredi, a fait sur maman. Donc, ça peut être moi, je viens en février 2022, j'ai perdu ma sœur. Janvier 2024, 25, n'a perdu sur papa. Donc, c'est comme si il y a quelqu'un qui est mort. Donc, ça vraiment un peu imaginable jusque-là. Voilà, merci beaucoup. Toi qui fallait une charge matanga ya papa, même le bani au loba, au nango. Ouais, donc je pense que déjà je suis dans un vraiment circuit pour 100%, parce que sur des Nathalie, moi dans le bon pourquoi, parce que dès que papa est vivant, papa fallait qu'il le sel mon à reconnaître, à nous reconnaître toujours valeur. Il y a moi dans le but que quand on se rend à des difficultés financières, on attend, ah, voici, n'a pas aigle. Quand on joue un peu boué, à résoudre le problème. Et lorsqu'il y a comme qui Kobe la paix déjà partir à Kin, Awa, difficulté côté qui, mais parce que quand il fallait qu'il y ait un Paris Défense Arena. Paris Défense Arena sur bateau baïbi histoire baïbi. Il fallait qu'il y ait un Paris. Après stade de martyr. Il fallait déjà qui s'est préparé Paris Défense Arena. Il faut ça là déjà. Mais il y a Moraz qui prennent noté. Ndé en wana salaire qui a qu'une 2024 donc pour déjà charge na eza na ngoli comme moi tant que c'est vivant ayeba déjà valeur na et puis ndenga kufipé ayeba que c'est une légende légende honora toujours bango donc spécifiquement merci beaucoup et puis c'est pas pour le mot frère merci déjà bandaka bon ta ba collègue papa ou ba yimba na bango si ba travailler si comme encore na quartier latin atape moko te au moins ta passage na bango ba tikata ko lekate. Bon, jusque-là, en tout cas, Namonika, papa Montana, Kamenga, on va bien sommet de sommet, on appelle ça Mbote Segazali. Donc, jusque-là, quand il doit se présenter. Et puis, il appelle un téléphone, Moutoumor peut noter à Bengengai. Bon, ma soeur qui vient à Moutoumor, mais attend à comment on a été.
Mais éviter ça, il y a autant de communauté. Donc, jusque-là, vraiment, nous devons rendre visite, c'est Papa Montana. N'a pas papa aidé Badiata, jour Sangayaki, attendez un message de courage. Donc, on équipe Papa Dilasso, Naïmo P. Aigle, mes condoléances. Donc, mais, les autres, sous. Nabatoubalandayo, n'entourage a fallu pour pas. N'habite, ce qu'on remercie, quelques mots à dire pour Nabango, n'habite au Lubani. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Nous vraiment apporté petit à cœur matin et à papa parce que c'est vraiment dernier hommage. Et puis ces dernières dépenses où toujours ça les en tout cas, ils allaient vraiment bien parce que c'est la sortie. Il faut le faire éclaircir peu bateau. C'est comme si le président fallait même que les acquis obligatoires à ça. Non, ce n'était pas obligatoire. Parce que par rapport à quoi? Pardon, son voyage. Ouais. Bon, ce voyage, je savais que papa me paye, papa famille. J'ai besoin de voyager. Santé, ça va bien. Et puis, ça faisait aussi 19 ans que je peux. Parce que la passion est passée par un orchestre qui n'a pas la quartier de la terre, parce qu'on a la passion qui n'a pas. Oui, l'orchestre est là. C'est que parce que c'est grâce à voyage où il y a un monde qui est affamé au Kenya pour soigner les autres. Il y a eu tellement de médecins là-bas pour voyage qui est. Donc on a appris qu'il n'y a pas président Fali. Donc le président Fali n'était pas obligé de participer dans l'enterrement. Donc c'est parce qu'il y a eu valeur à Moto. Donc on a pu merci l'équipe de Mobimba parce que l'équipe n'est pas on a pu boire rapper papa Edi Badiata papa Bessengande et personne là mes condoléances sur Facebook tout papa Dilasso bango on se retrouve en tout cas na pesi bango merci beaucoup sans oublier maman Boudouga et puis INDP Moutou azana moi record dernière émission pour passer avec les qui écoute tous autres talents écoute donc pour voir que donc équipe effective qui donc recevoir toujours merci éternellement. Reconnaissance il fallait parce que ça peut musicien papa passe cause à travers qui na bango na quartier latin ma collègue mais il fallait reconnaissance wana ko pesa papa na biso valeur ya ko honorer tant que ça qui na bon moyi côté na yo ko lo bani pour na bon dans l'épisode en introduction mission qui donc fallait c'est le seul artiste au Anoïba parce que ceux qui papa dans un concert il faut mettre toujours podium c'est déjà une valeur c'est déjà une valeur à reconnaître en haut sur un podium sur un concert plutôt il faut mettre et donc on peut peut-être qu'il concert historique né à la ville à Kinshasa le 29 octobre 2022 martyr il a appelé papa papa qui va répétition alors qu'il va répétition ce que tu côté ce que va côté on a un tel alors qu'il va répétition donc c'est déjà valeur déjà puis après ces valeurs tant que ça qui n'a bon moi puis n'engagez pas à couper boéper à reconnaître parce que colon la dit on a faire le bon vérité si c'était la famille on n'allait pas le faire c'est grâce à papa Fali que moi je vais encore revoir mon père pour la dernière fois donc ça vraiment il le mob là pour le bangoté mais ça me vraiment moi billionnaire parce que c'est la voilà, merci beaucoup à tous les Kambaba qui ça. Bon, Kambaba qui ça, merci à papa Jean-Louis Bikunda, à PCP merci à papa Jingladelo, bon on va se gagner papa Kuna, na pour depuis bon on doit PCP, papa Fali d'information pour la situation papa. Donc à PCP bon merci mingi, ba l'embâter ba continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Il y a une petite vidéo, tu peux interviewer parce que tu es vraiment sur le terrain pour nous avoir vraie information. Maman, moi, si il n'y a pas ces causes, et puis moi, il y a une information vraie. En tout cas, Suzuki, papa Suzuki, ça vraiment mon colo makas. Ça vraiment mon colo fallait pour pas. Donc n'importe quoi bozolo ba wana za yango ya lokuta bino moko botu koyoka vraie version ya liwa ya papa na biso to kotika biso passe cause moi sinendenga lobby et puis moi na endenga lobby papa na biso abelaki vraiment et puis nzamba décider za molimo na ye pour nzamba ndé mokeli na biso nzamba ndé apesaka pe nzamba ndé moko azwaka botu kolanda a famille ndenge lobby to za sur le terrain na kata lopangu na ye awa
pona ko pesa bino kaka o tozaki nango ya ko loba pe ya ko yoka mama ndenge zaki na besoin ko pesa biso ba message et puis na mwana na ye vraiment molimo ya papa na biso pe mana kimia nzamba consoler famille nzamba consoler libota pesa makase puis un grand merci à Fally Ipupa parce que c'est pas donné à tous les artistes ya osala makambo boy vraiment Fally asa na motema moko o na yebite so na koloba ngondeni et puis nzamba o continuer ka toujours ko pambola ye nzamba o continuer toujours na ko batela ye ya ko pesa ka toujours makasi parce que asa mutu o so moli mutu na likambo ala ta likambo mutu wana et puis dans likambo wana pe so ka bandi akoma nango akino na suka parce que ça mutu oye moko apesa ki papa na biso passe ko ça meke na poto et puis to tu comme on appelle sonde papa so tu ko tika biso Fally azo so charge ya ko zonga so corps na kin pour famille na ye et rendre papa na biso dernier hommage vraiment ça likambo ya pasi ngamo nonde na zama ko na mona ngwe mo lo wando to surtout image ya émission basalaka na mama na nana donc dans image na ti le zongela ngaka puis na renda presque chaque jour na renda talaka émission wana pona ko lo baka toujours l'artiste ne meurt jamais moli mon épée malaki vraiment un grand merci à Fally Ipupa et puis à papa Edi Badiata et puis à ceinture nous surtout il a fallu baza vraiment tellement belé ba Coco Dilasso faire gagner la merveille sur les Kauka Manon Lubaki Mana donc baza vraiment tellement belé ba merci na bino na surtout bozo sala bozo valoriser vraiment musique na biso ya Congo o soko moi moninga ça na passe ça na asala plus de combien des années ba voyager te ba kenda ba mali banda mboka te mais grâce à Fally lelo azo ya reconnaissance wana on peut aussi on besoin d'artiste pe belé baza na le roi Fally dans mon moninga na pasi asui pas sa moninga alati yango parce que moto anyo kwama moto ayo akola na pasi so mon moninga na azana pasi do lata pasa moninga zate ke yo nyo comme au mona pasi onyo comme bolinka bato travailler na bango ba pa mona pasi ça la bongote mais papa Fally sem asa moto oyo azo lata vraiment pasa baninga azo komisa on wa ya ye tango muninga sana passe abi ko soutenir muninga na tango pasi na tango bisengo sana bato wana vraiment merci beaucoup to soute ba programme ya ndenge des za ko kende boko doit toujours ba image botu ko landa maman ma dondenga tu ko lo ba corps et ko ya le 20 janvier awa kala mingte déjà encore ozoya et pour le 26 marambu tout déjà ko si da to kende ko kunda papa na biso nzamba consoler mitema nzamba pesa biso makasi ya olela papa et puis a consoler motema maman na biso mado et puis na mwana ya papa na biso passe ko o tu ko tika biso voilà. Merci, vous s'abonnez massivement sur Nana Boduga Télévision et ça la biso vraiment bien. Retrouvez-nous à la prochaine. Bye.